donc on comprend néanmoins pe na maman Belleville kandi lelo to ko bundana meilleur scénariste ça na ba côté anglophone te ba Nigeria kati et à peine Afrique francophone. Donc film ya maman Belleville kandi Poutine de l'écriture leçon morale. Leçon morale ezali ngana ko bango eza pondu oyo balambi bana balie lobi nango babana bala bisusu et ba pondu ka net wanda lobati pondu za ki moi genre za ki goût mais elali bandoki basumbeli yango so comme so goût makasi et ba ki ça mais so ba film siko ya maman Belleville kandi sa bongo Belleville kandi za parvenir lokola ba essentiel so ba ko lobela sila ati Brazzaville surtout ba pays nyonso en Afrique centrale yeba yango Belleville na minute oza mokonzi na bango na scénario. Si on a quelle magie boya na si la bo comparer na Belleville. Oza kana ba trophée qui ça ba trophée local. De Babakou. Babakou émission na Babakou film. OK. Lelo so tali ba chaîne nyonso lo bela rasila et tala makoleka SB. On a raison avancée. Mais biso la famille libota. Ça la erreur kota émission de la bonne film. Eh au Sambwe. Au Sambwe et la mate. Nani ma finga te, bo consommer nga muto finga nga bota la chaîne net. Au petit message mo boye. Allo salut bon. Si la azu lokola selon les informations, azala rapé na image azala danseuse, azu ma musique a mis na théâtre. Azaka na image wana. Mais oui. Bon, déjà, vous avez une répétition, il y a Madilou, il y a Bozi, il y a Madilou qui vient danser, qui ont dansé. Ah, papa Kouloutou. Bon, ce qu'on a dansé, tout le monde s'en a. Il y a Fongola, Caméra, ndeko na biso ba congolais ba pesa ignare lokola ya gola espace akoma pena ba fan na ba benge tu as bien parlé madame ma fille les gars na western lo besoin $200 na laquelle yo mabe mutu no sotini la ya gola mbongo année 2025 mutu totini la ya gola mbongo mona bola mutina vino bana ba ozamala mutina classe bana ba ozama yelete bana ba oteni bo sote mutu totini la ya gola mbongo mutu totini la tendresse mbongo na laquelle bino mabe mutu totini la miss lolo mbongo na laquelle bino mabe 2025 ozana mukandate na poto totini la ya gola mbongo na komba mutu mususu tikala ka kozana mukandate wala ka ba ya 2025 Sherika salaki analyse comme si film a Belleville na yeba ka biloko ekoya ba idiot na ba idiot to nyonso si la boka na ba film ene o la boka ta ba ninga na bango ba kola o la boka ta ba famille na azo ke boka ba senzo a papa mo ba so ba leka ba 34 ba zo tambole kirika ka lelo to ko yoka te mo na 34 o balite vie za stabilité ozo ba lelo to ko yoka te o ali boma moi ça 34 papa Kouloutou loko ebomanga moi ça 34 o balite bana ba 20 ba zo bala nazala mwana mobuye auto bala bala singa photo ni 20 combat ya sila na Belleville ata komaka na yete mais ezali combat ya kaji ya kokomela biso ba fille eza combat ya poisson te sila okufa te sila na biso tokolinga ngote okokoma sila okokoma donc eza pasi ser na biso sila nga nazobondele te mais nazoloba kaka na makambo nyonso asuka na tapote alors comment tu vas filmer tes nam na bisa bino tala bokanga botala vofan sa vidéo pour couper sa raison alors quand apena chaîne asile comment ni comment on chaîne d'émission à repêcher j'ai na Candy Star plutôt atika na Candy Star adversaire ya sila ezali Candy Star ben vite mes adversaires n'étaient wapi ikamonka ya kokosa makamba omoni siko omoni ok tango yazo sala musala ko keduluka place Belleville kola faut que nous luka atuna bien place ici la kola na citas mama nanga soki azaki pena na ko solola azaki na ba conflit na veni wana te mama nanga yi vidéo baba ko bakenda ko tonda na live na zaki na combien de personnes tango essaie de pas na mabalusi sous maloba boye kotala oji c'est boza ba fanatiki boza ba bampuku boza ba bakwiti boza ba bakuluna boza ba bakuku pena otebi na bible bêtise bakoti si binana bakoti si Irsile bakoti si Sherika allez bobela mo bapona Belleville
Parce que poison, on 5 personnes. Est-ce qu'on auto raisonner bien? 5 personnes battent le poison. Est-ce que ça a une heure d'état? Les lopes, si la a chance, il y a un anniversaire, on voit belle vie. On va péter à la couronne. Pour que la mingi tepe, pour moi, nous avons un cours anglais. Nous avons fanatique à Niedo, il y a Mexique Johnson. Pour Belleville, il faut Benda, Madame Belleville, il faut Benda. Il y a Afrique tout entière. Il faut un trophée, il y a Afrique mobile. C'est parce qu'il y a une TV5 dans l'hôtel. Nous avons dit Umbe ou Koute Zongi, ils sont filmés. Série Moura sud-africaine. Nous avons dit comment on appelle, Maïnga, la série angolaise. Et ça, on va filmer normal. Et ça, on va faire la direction artistique, scénario, prise de vie. Donc, ça, on va donc, si là, il faut assumer ma camboule et l'oiseau. Si là, à Koumi Sabiso na Lola, pour qu'on s'abisse, on ne sait pas côté les Sabiso, à Koumi la Makasi, pour ma cambo batune bazo sala, pour y avoir accepté. À Tokoumi la jugement Makasi. Malheur l'homme dans la simana. Malheur l'homme dans la simana. Moto humanisme. Mais Yagola lobaki na quartier na bango batikala kolinga ete. Zela no Yagola za mwana quartier ni. Po Yagola ayebika quartier ba Belleville. Yagola to vanda ka bo porte fongwa mi bu à côté de sur internet. Ce que pas ça mukuyu oui. Obi mukuyu. Obi mukuyu te. Nebite ko monese. Ba ko munumba na yebi makamba ba kongo. Mukuyu eza mutu akufa. Donc mutu mo ba akufa la muka donc aza donc mutu milima be quoi. Donc ba kuyu mukuyu. OK. Yagola to vanda ka bo porte fongwa na internet to moni. Toyebi mama na yete, toyebi tata na yete, bana na yete ko samoka sundola na commune kin. To luka to vérifier te. Toyebi pe nan et lors d'une sala ba bouke minu. Tu peux chiba ou en Afrique du Sud, toyebi te. Maintenant la ngina lo balancer na so sino vandia. Sherika le bel action message à l'action ndenge bazo finga yi. Yo lobi atali la yo. C'est l'hypocrisie. Hypocrisie au Kenya, on va l'émission à faire ça pour nous baquer ma comédie, bah ça va hypocrite. Ok, hypocrite, l'émission première cabine, l'émission dans Simayo Liboso, si là. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne, votre chaîne GI Télévision, qui veut dire Jemima Ibele Télévision. Je dis un grand joyeux Noël à Naye Moko, Jemima Ibele, gros bébé de la presse, joyeux Noël, ainsi que na famille Ignace, joyeux Noël na bino Ope Bozotala, joyeux Noël na ba maman ya famille Bota mini vraiment ils a bon ya Londres base à Londres ya Katla maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman Gina Mabiala, maman José Lusali, c'est pourquoi pas maman Chantal Moukendi, joyeux Noël à vous. Voilà, joyeux Noël aussi à Exode Mickey Berzabongo Lassima et à Caméra. Aujourd'hui, je suis là avec Papa Kouloutou, ya famille Libota. Koko ya ba warrior chérie comme tox o wap tozo vendre comment tozo sala analyse parce que awa to sala ka bongo analyse to ya raté pour ko finga pour na ba blabla pour na ko ba n'importe quoi non awa ezala ka juste pour na analyse to éclaircir ba ndeko esika o ba yeba kité en tout cas vraiment to éclaircir bango voilà exode mitié biso za bongo mémoral nanga ozo biso plan d'ensemble pour to bana déjà masona biso le bonjour papa Kouloutou. Bonjour. Si.
Boni ba santé. Non, santé za kimia, santé za pena ngolo nzambi biso tozana biso ba chrétien, ba croyant. Donc ata moi likama mwe okuye opopoli mabele o continuer chemin. Donc naza bien ngolo nzambi puis na pesi ba meilleur vie na nga mari ba meilleur vie on dit ba désactiver ki yango. Biso moto ki oluka moi to activer yango. O ba feta ndenge nini bazo pesa ba meilleur vie te boye. Voilà. En tout cas ba meilleur vie na nga na tout le monde o bazo landanga. Ba meilleur vie na ngai surtout na ba abonné à GI télévision ainsi que et pas ngai moko na webisa bango pas ngai moko ba ko ka Gu TV ou ils allaient chaîne to tcheli bino parce que tout ça il a dit nous ça tout là que ça batu différence ni nezara entre ko soutenir artiste na ko kitisa musala na ye. Alors voilà place toujours là c'est bien que biso na famille bota en tout cas to ya pour na ko soutenir madame Bellevie pour les vrais. Donc bambote belé na papa Jabo de Maembo motema ya mama Anas ba mère ve na bino mbale couple bio mama Anas la Warriors bambote belé na mamita Dina de Belgique ba mère ve na yo sans oublier base à Londres la maman chérie à moi si coacher toujours coaching na yo on ça va bien mais maman José de Sadis ou maman Claudine Bokato la maman Minata Tulomba et Bibi Chiesanga toujours le sambo kaka le sambo ils ont continué. Voilà. Donc c'est ça. Et puis bambote belé pe ba meilleur VP na leki na nga ya bolingo et Jemima Ibele gros bébé de la presse. Ah vraiment. Voilà meilleur VK tozo luba parce que toza déjà la semaine yango to côté déjà semaine yango il y a Noël et ko sala bongo mercredi mercredi bongo tozo fêter déjà Noël mais Noël en pe avant tout d'abord, tu mets ton nom sur le nom, tout sur le nom sur le nom, il y a film. Tout le monde film, monsieur ils ont déjà dans la Bellevie TV. Au moins, il y a des films, ils ont non, on a ça battu toujours. Au moins, le beaucoup ya maman Bellevie, le beaucoup ya madame Bellevie, jamais est décevant, va mourir. Parce que si tu as une famille, toujours c'est limité. Les noms Bellevie, quand il y a des sous, il y a famille Libota. Quand la famille Libota, il faut expliquer bien. Banda lelo Bellevie kandi azaka ya famille bota te to sa comparer quand ayete azaya bisote Bellevie kandi azaya ba africain prévenir lelo azana trophée ya meilleur scénariste ya Afrique centrale ou bien Afrique centrale ezana combien des artistes pour kala mingi tepe pour ngani nazana OK kota cours anglais na bando soit na ba fanatique ya Niedo ya Mexique Johnson pour Bellevie faut benda madame Bellevie faut benda. Il y a Afrique tout entière, il faut un trophée ou Afrique mobile. La meilleure scénario, c'est parce qu'il y a une TV5 na hotala, na moni umbe ou koute zongi li so film série moura sud africain zongi. Na hotala na omona ba comment on appelle ba mainga ba série angolais. Et ça on va film normal. Et ça on va musalo Bellevie quand ça la direction artistique, scénario, prise de vie. Donc et ça on va ndenge moko donc Bellevie kandi lelo famille bota boye bango Gabonais atala Bellevie kandi. Centrafricain atala Bellevie, Camerounais, Brazzavillois, Brazzavilloise. Surtout. Ba pays nyonso en Afrique centrale yeba yango Bellevie na binito za mo continent bango na scénario. Si on a quelle magie boya na si la bo comparer na Bellevie. Wa za kana ba trophée qui sia ça ba trophée local. Ba trophée qui sia ça te biso za trophée international s'il vous plaît. Faut pas respecter biso. Biso za trophée international. Meilleur scénariste c'est Afrique centrale. Oh ba musicien bazwaka. Trophée là ba moi et puis trophée on a payé. Faire auto zo trophée Ziko. Ah na mona ki ngo Ziko na utaki ozo. De Bellevie pe. De Bellevie ça leader. Azit trophée au artiste bazwaka ba grand journaliste bazwaka des années mona ba Grammy Award. Ozo comprendre. Ndenge na biso ko to ya Afrique. Kasi Grammy Award pesa en Afrique. Malgré ba pesa ngo mingi batuna ba anglophone. Mais célébrer comment que célébrer aux États-Unis. Cérémonie on comment les gars aux États-Unis et à un moment on a fallu qu'il n'a malgré ba sala ça ba pesa ba pétua na ba anglophone. Donc on comprend némo pe na maman Bellevie kandi lelo to ko bundana. Meilleur scénariste ça na ba côté anglophone te ba Nigeria kati. Et à peine Afrique francophone. Donc film et maman Bellevie kandi Poutine de l'écriture leçon morale. Leçon morale. Et ça dit ngana ko bango eza pondu oyo balambi bana balie lobi nango babana balabisusu et ba ponda kande to bandolo bati pondu za ki moi genre za ki goût
mais elali bandoki basumbeli yango comme eso guma kasi est-ce ba film siko ya mama Belvi kandi eza bongo tango ezo vanda to ezo talama guna ngo ezo continuer na kobakisa mon Dieu bazo tchango levi donc ngakutu na lobaki l'impossible n'est pas madame Belvi l'échec n'est pas madame Belvi donc asa derrière na musala ni wasala déjà oyo aza parvenir te le roi Zuma Belvi kandi aza parvenir Belvi kandi aza parvenir lokola ba essentiel no so ba ko lobela sila ati Belvi kandi ina ekovandaka bakotanga komona ngo balobake Belvi alata toge na ina malgré to senga toge asila ti lelo eyati donc sila azala de makambo fa kokisa toge na buko lupango balobake tout est vanité toge peut tout est vanité donc c'est un peu ça ils bordi ils bordi dans les seigneurs donc cela veut dire bordi dans les seigneurs donc quand Noël il y a moi nza pas obota voilà donc Belvi kandi le film soko tali film leçon morale oyo ozomona omoni acteur akoki n'est pas kingani à jouer actrice akoki n'est pas kingani à jouer mais il y a une différence entre coaching ya Belvi kandi na coaching ya biso ba scénariste mususu na chepenga po ba ko zo kaka gesho décor Pierrot Nomasi la zui film na komi na bengisi ba ona chepango dio wana to trio wana et kozala ndenge moko ka na madame Belvi te parce que madame Belvi lelo c'est le capitaine ya scénario lelo ya biso tout ba scénariste mtolo ta capitaine na minute za Belvi kandi bravo sauf si là on a la place à ba scénariste c'était on a la place nene ah comment rater yo habité boto tient la place te azane kaka actrice ordinaire ndenge ba Ida baza ndenge ba Marie-Jeanne Bololé baza ndenge pe si là ça OK a joué dans un film moins international te vous avez azane kaka actrice ordinaire il y a une différence entre Belvi na Sila Sila azali actrice Belvi azali artiste OK na kati artiste et il y a plein de pomba scène eza na kati artiste kasi na kati artiste pomba scène pe so eza kuna so Belvi to tikeli e pomba scène Belvi azwi pomba ya scénario obita nzonzinga zo nginda na mboko scénariste abanda futa makoleka bakter kenoko tuna Nico Shega banda ozwa combien kenoko tuna ya moda banda ozwa combien ata bobengisi Jet Li a rejouer scénariste azo guider yem to zo mbongo le Jet Li on comprend très bien tuna ya lule tanga ko ma film yena ba acteur banda futa ma ndenge ni OK ata acteur mazo pour ngana ebi à l'époque moi na mobali ya suka banda futa ma chaîne Janify Sami Mokili, José de Londres, Sidamine, trois bana mibali wana. Banda futa ma chaîne. Wana nzonzing. Na nzonzing. OK. OK kota bana basi. Eh, ici pas à il kolo. Mon pêche. Belvi. Obengi c'est na nzonzing na yo. Yemo de aya kana na mbonga kabila ba na tournage. Maman nangaye. Oh, il y a quitté, on a quitté dans un restaurant, on a commandé plat. Oh, ben vite, c'est un quartier na bango. Banda ko monsieur banda ko lia pena botali bonzimwaka. To zeza ngo makamu mutasela bato boya otanga ngo nzamba ka vela bisu bola mu na été. Mais ce qui un jour toki ko sa micro baladère na quartier ba Belvi. Au monde a kola une fille très sociale, très loyale. Azana kibomoto humanisme mais yagola lobaki na quartier na bango batikala kolinga ete zela no yagola za mwana quartier ni po yagola ayebika quartier ba Belvi yagola to vanda ka bo porte fongwa mi bu à côté sur internet soko pas za mukuyu we obi mukuyu te ne bite ko monese ngako munumba na yebi makamba ba kongo mukuyu eza mutakufa donc mutu mo ba kufa la muka donc azami donc mutu milima bekwa donc ba kuyu mukuyu OK yagola to vanda ka bo porte fongwa na internet to moni to yebi mama na yete to yebi tata na yete bana na yete ko samoka asundula na komina ki to luka to vérifier te to yebi pe nan elor ni sala ba buke minu so yebi chiba ou na Afrique du Sud to yebi te siko ye ya ko lobaki
Belvia ça ni pas na bango ça ni na quartier batikala kolinga ete voilà la quartier ni kota kola wapi ikamonka yango ya kokosa makamba omoni siko omoni ok tango ya so sala musala ya kokende luka place Belvia kola faut que nous luka atuna bien place ici la kola na citas mama nanga soki azaki pena na kosolola azaki na ba conflit na veni wana te mama nanga ye et puis na lobi peut-être que si la se kota ok yebe likaku mise kota est-ce que ça a sens voilà exactement sens donc ba eza babana moko boy oyo lokola YouTube ngo pe eza ngo pona bato ifacilité mais c'est YouTube ça eza pona ba courager na ba courageuse ya gola ya pe afongola ne caméra ne ba ndeko na biso ba congolais ba pesa ignare lokola ya gola espace akoma pe na ba fan na ba benge tu as bien parlé madame ma fille les cas na western le besoin $200 na laquelle yo mabe mutu no sotini la ya gola mbongo année 2025 mutu totini la ya gola mbongo mona bola mutu na vino bana ba oza mala mutu na classe bana ba oza mayele te bana ba okeli boso te mutu totini la ya gola mbongo mutu totini la tendresse mbongo na laquelle bino mabe mutu totini la ka miss lolo mbongo na laquelle bino mabe 2025 oza na mukanda te na poto totini la ya gola mbongo na komba mutu mususu tikala ka koza na mukanda te wala ka ba maya 2025 2025 faut pas hémorragie na laquelle bato wana nyonso mabe bokotinela bango mbongo soki bakomi kosala promotion ya bien si la oui bazo mériter voilà mais soki kaka eza po bacréer la belle vie ba problème bino bango te na laquelle bino mabe bana na bino bazaka ba jingi ba titataka na ba classe eza kobeba voilà papa Kulutu toi avancer toujours na papa Kulutu je pense que émission ont vraiment posé dans ton kenomo malembe je pense que ceux qui le lo moi nazo lo ba moi fois les coloter c'est parce que nazo se sentir bien te mais le ko la mala bino ba te couronner zongi bien le ko ngana bino to signer déjà contrat donc moi et tes photos à la rapporter le poster dans le makas non risquer na toucher. Voilà papa Kulutu tout le monde qui a ezaki likambo ya kokandela batu ya ko bundisaka batu ba guerre oyo ba bundisi to moni na tout le monde qui puna ya tete na noko bob molema tout le monde qui bongo dibinga kuna na bianca et qui ndaki vraiment ma bezongi mais elongwe na makambo wana comité na makambo ya kokosela batu makambo ya concernant maladie ya ndeko na biso sila babike sila zobela il paraît-il que poison na poison wana eutaki na famille bota et paraît soi-disant namoni bataki komba bato ebele wana bakoti président lombe na bêtise bakoti si binana bakoti si Ursule bakoti si Sherika allez mo bobela mo bapona belle vie so poison 5 personnes est-ce que auto raisonner bien 5 personnes battent le poison est-ce que ça ta inédita et puis ngana yo lo babou l'émission na mona benga ki na bisila ndeko na ngazwa kitivanda baba kuku inconscient bozwa kiti bovanda ba témoin na ngaba zuzi famille bota bovanda to solola siko belle vie kandi avanda na ngambo na tuna sko sila belle vie ninga vanya po so babakisi bakomba bato mususu ezala nga po ba masquer au-delà de tout ba lo ba ne belle vie atieni aluki atiela sila poison aboma sila mutu oyo alukaka ko éliminer muninga eza oyo azo se sentir que muninga wana azo sani azo chaye mal à l'aise na musala na musala est-ce que sila tiaka belle vie mal à l'aise na musala donc non sur le plan artistique est-ce que sila moi na papa bisalu que son âme repose en paix est-ce que atiaka belle vie mal à l'aise to belle vie pas atiaka sila mal à l'aise je ne pense pas pour belle vie sa adversaire à sila te ezala nga Congo wera zala jibe baza mais so t'es en réalité jibe azwa chance à malamu ya kozana adversaire le roi wera par rapport à makambo wera sala wera kima kimwa libanda akeko luka ba fitiri donc jibe baza na chance on ba mesurer na wera et ndemo be lelo fali na feri donc fali lelo a osala makambo danger faire azana chance ya kozana adversaire le kola
fali omoni mboka na biso ndenge etambola lelo mpe sila aza na chance ya kozala na anniversaire lokwa belle-vie oyo aza na bapete aa na couronne sila aza na eloko te eloko te cela veut dire sur le plan artistique ngana bamakambo o bilamba nini te ngana ba sur le plan artistique toke sikoyo nabeta sikoyo mpona alakisa bato basenzo bazalaka pembeni na sila bazalaka na baargument te tozwa 10 filme ya belle-vie tozongi nsima tobandi ntina leçon morale tozongi nsima toponi 10 filme toponi 10 filme ya sila tobandi kozwa ngo totala epesi makambo nini baretombe nango eza nini baréalisation nango eza nini parce que sila oza na poids belle-vie et puis sila obeta lina foot belle-vie azobeta mondial po abeti deya coupe d'Afrique abendi trophée so ake mondial siko akoya kozala anniversaire ne sur base de quoi batiele poison sila aza belle-vie ya lobi to batela ye bien asala makambo oyo na biso belle-vie osala lelo ya kokoma bafilme ebele scénario evanda 4 films par mois chaque épisode par jour et puis azalaka na TV5 na France 24 belle-vie TV na Candy Star il faut avoir okozala na mbongo mais il faut ozala na professionnalisme na organisation alors siko belle-vie koya koluka asala manigas asala nini po ya kotiela sila poison po sila na direction artistique to na niveau ya ki artiste qui vous a dit que apna mboko après belle-vie c'est sila Baba Kuku inconscient bazala ko ba fanatique ya Dering ezo kufa ezo ke kabwana renaissance olobo kubisa Dering boke kubisa mazembe pona soni ya kopula omoni bato asila Baba Kuku inconscient le roi ba pola omwa ba lokoti comédien mo ba ndo kumisa tant ba kumisa mo matende ba vie et puis problème ya sila ser na nga fongola matoyo yo problème des aliments on a mpandi wana aza mpandi na aza na de Baba Kuku émission na Baba Kuku film lelo so tali ba chaîne nyonso lobelaka sila et tala makoleka SB on a raison avancée mais biso la famille libota salaka erreur kota émission nzela mona film osambwe etala mate famille libota atika film anya tala émission lamba kagame ya bouillon obakisi na sila ya pepe supu akotika na koya te donc c'est ça ba vrai ba fan yango lelo moni ba pesi belle-vie trophée ya meilleur scénariste en Afrique donc sila aza anniversaire les a belle-vie TV ba betali na foot kuna so pas ça l'erreur belle-vie TV eyena Champions League ya tika na lina foot a repêché j'ai na Candy Star plutôt atika na Candy Star anniversaire ya sila ezali Candy Star belle-vie TV les anniversaire l'été sikoyo ya kwa koloba ke batieli poison na nzela ya Sherika obi ngana nyoso to na condamné na timba ko le kabilo no se timba na mukili obi na timbele loko na tani omoni Sherika ta basala video akomisa ka film ya belle-vie ya mama nyoso yi sila za wazo kangai tanga Sherika sala ki analyse akomisi film ya belle-vie na yeba ka biloko ekoya ba idiot na ba idiot to nyonso sila bwaka na ba film ene o ola bwaka ta ba ninga na bango ba kola ola bwaka ta ba famille na azo be bwaka ba senzo a papa mo baso ba leka ba 34 bazo tambola kirika ka lelo to ko yoka te mo na 34 o balite vie za stable te ozo ba lelo to ko yoka te o ali boma mo sa 34 papa kuluto loko ebomanga lelo mo sa 34 o balite bana ba 20 bazo bala nazala mwana mobwe auto bala bala singa photo ni 20 yona nyove ko moiko boyelo mozo baka lelo to ko yoka te yona nani oza déjà coco les tendresse ça déjà coco mi solo 3 fois coco mi nani yagola yeko to ta 10 fois coco bakata âge na ba BBL donc cela veut dire basali Sherika bongo po Sherika tout a komisaki belle-vie maintenant la ngina lo balancer na biso sino vandia Sherika lo bel action message à l'action ndenge bazo finga yo lobi atalela yo c'est l'hypocrisie au Kenya ko fana l'émission a fait ça ko ba comédie baza ba hypocrite OK hypocrite na biso première cabine biso na sima yo liboso sila
Fali ta moi santaki ba warrior ba silikeli Robino Mundibu na ba sortie médiatique ne mo. Fala saki vidéo abi ba warrior bobo me la petite na Robino Mundibu moto. Yo reso warrior ba na Robino. C'est ça un leader. Si la zara na makila ya ki leader ti. En tout cas Zambali misanga na ina muto ba te so otali si la boy. Animara section ya moki azana ngo aroza na ngote. Il est toujours matalana. Tant que ça la vidéo là Tibor ya Joana ya Afrique du Sud wana ya azo munza papa ça la comédie. Vidéo wana fala ça la ngota ba kemba ba ku tozo kota anasi kana ningi mafinga te bo consommer nga muto to finga ngabo ta la chaîne te. Au petit message mo boy. Allo sali bon. Si la azu lokola selon les informations azala rapé na image azala danseuse azui ma musique a mis na théâtre. Azaka na image wana. Mais oui. Bon, déjà, nous avons fait des répétitions par Madilou, il y a Bozi, il y a Madilou qui vient danser, qui ont dansé. Ah, Papa Kouloutou. Bon, ce qu'on a dansé, tout le monde a Té, quand on a une répétition chaque jour, on a un fanatique. Aime ce fanatique. Tu es dans le théâtre, ah, il y a un théâtre. Let's Igor 2 minutes. C'est un chanteur, musicien. Makasi. Mais théâtre. À quel moment? Azabiki. Ah. Vous comprenez? Très bien. N'est pas de belé. Oh, bah, on appelle José de Londres, gars, c'est d'aller. Venanga. Alors, Venanga, le lème sous eau, on va passer là-bas, mignon, quoi. Non, maman est fatiguée. Maman a chanté. Aïe, Maka. Oh, maman a chanté parce qu'on a un orchestre là-bas, on a Delvaux. Eh. Au président de l'ERA, au Koufa, né et Kassaka, ma camo producteur là-bas. On se comprend? Très bien. Donc, c'est un abysse aussi là. Aroki kolobate ke nazota na mona yo talelanga non bazo finga mutu ba finga mama top talelanga ba finga bilo talelanga siko essaie de pas na maona kaka lelo finga ba mama top finga amata likolo ta finga mama olive le kabila que j'ai sali lelo essaie de pas na maka yemto na makambu ya poison siko tango d'abord baba cook oyo inconscient parce que biso na famille bota to akala ba famille bota mais kuna bazana baba cook conscient baza mukie ba un vidéo baba kuku bakenda ko tonda na live na zaki na combien de personnes tango essaie de pas na mabalusi sous maloba boye ko tala oji c'est boza ba fanatiki boza ba bampuku boza ba bakwiti boza ba bakuluna boza ba bakuku pena otebi na bible boza ela na kombo ngoko ma baba kuku ko pe na bible quelque part basaka pe mabe bon baba kuku pe na bible kotanga libre na baba kuku histoire baba kuku be basaka pe na ba mabe basaki peuple mo pe basaki pe na mabe vous comprenez donc soki lelo bino baba kuku koto ba mapuku ba kuluna siko botali mida après boye ko wangana omani nde ba wangani makasi bawanga ni siko mida oh azoke na mabiso na distraction boyena bo te mida kozala wana bino boyebi na mboko mida makamba loba pona na yo na kwa employé ngo mabe ex première dame baloba bongo ex première dame mama Olivier Nemika oyebi to vana na mboko tala na biso baba kuku na bana sila na batu ne baza makamba oyebi ba créer la biso lo mo boyo bato belle vie ba journaliste belle vie bazo manquer mama Olivier Nemika kabila nini respect oyebi papa kulu na sa batu ke na papa kulu na ya bisi c'est papa kulu qui parle naza na besoin bola sanga vidéo ya communicateur à belle vie a télémi bo à bout portant à tirer maman Olivier Kabila parce que tu respectes akaye belle vie ko to lelo aza modèle ya maman Olivier Kabila na misala na zosala ayebi ko tourner $10 et comme $1000 ba ngope ba benga ke yo mimo amona kanini maman Olivier kasi modèle so na bimisa ba ngobi misa vidéo ya communicateur na ba comédie ba sila ba bima ba ya ko diembela belle vie o azo soki belle vie azo tinda ba ne ba finga na tuna wapi vidéo ya mutu nie vidéo na bima te tilelo. Mais ce que tu vidéo, il y a Mida, Azofinga, Maman, Olive, Lembe, elle parle au nom de Sila. Hypocrisie. Alors, une politesse nabino, na vagabondage nabino, bolinga boya rocha na famille, bota boya rocha na ngamba belfi. C'est quoi ça dans ces pays? Donc, Sila, il faut assumer makambo les lois.
sila akoumisa biso na lola po kosambisa ye o nzamba kotelemisa biso akoumela makasi po makambo bato ne bazosala o yazo accepter tokoumela na jugement makasi malheur de mdoza la simana e malheur muto kolanda sila na sila akoumisa biso makasi akoumisa biso makasi donc soka linga umisa biso makasi te c'est toko tapé 2025 ta yango yo a changé alinga bato bazo finga bato te bazo finga bande koné ba comédien te bazo salir bande koné ba comédien te c'est pas bien donc atikango poison ezate sila yo poison ezate sila koma oluka ko koma lelo koma film combat ya cage BBC Mpoi j'étais sali ma sœur combat ya sila na belle vie ata komaka na yete mais ezali combat ya cage ya kokomela biso ba fille eza combat ya poisson te sila okufa te sila na biso tokolinga ngote okokoma sila okokoma papa kuluto okufa te jamais na telemeli molimo na poisson soki ezo pa bato na bino d'abord si la kena fête te si la kena matanga te belle vie kutu muto yaka ba matanga zo kana risque temina bato na solo ka pembe belle na matanga ya sœur na biso nani oyo utaki ngola komo na sœur na biso Miraesa ngana mona belle vie kanda se retrouva ye moko ba telemi boy na venturier ya Ibutu po Ibutu so pembe na belle vie amona ka ba pese mbonga kene ba Ibutu pembe na belle vie Ibutu pembe na belle vie c'est imaginez beta ke forme ya bière ta la forme ya moi si moko ta ya moi si bete so ba pese mbongo tout la musi ya ça so ngana ya na tu na petite sœur nanga o abimaki bato bakanza kwa place mauti miki to ye wana na cadre mère na fa na temina mère to zakana après pauvre Flore Makinis sœur nanga to kana le laki na pasi na mona kambia so to zaka jour ba mère azaki na tournage asinga na kuna tournage ngabite eza bien nemo yolela ndeko nayo belle vie azaki na tournage ma ye ko lela ndeko ne bu na longola tuke na mère boy ba tuna matanga batikolo tonga ya on gera koma nanya ngomba belle vie na koma nanya nazaka mukala nazaka jalelo nazaka ni proche à belle vie attaché les princes à belle vie boye bien des mères nyangi voilà nga naza ndeko ya belle vie kandi ya théâtre na ya ko soutenir sœur nanga si la kenda ba fête te akenda matanga te na otche les poisons akenda ba tournage te c'est les poisons de outi na pas au moins que si la batozana ba vrai basate vraiment mais comment les ba ko sa batanga comme le président Lombe kombo ya belle vie kombo dinana kombo ya ngobe dinana bozo na vidéo tini la dinana yo ko ba jale lote dinana zo sa ba film to ko le kasila mais akoma na ba jale lote ba pasa une promotion ça va film tala ngai na za scénariste ngana lo ba ko na sentiment ba film ya dinana eleki ba film asila oneti o ezo le kawana réalité ya secret de mariage et ko na édition akoma ba film ya dinana maman se kawana luka ba communicateur ba bité ba fingela ko ba tout ba ça la ko promotion c'est important na internet vraiment pourquoi ba ndo compter au troisième yo za troisième terme au za troisième terme o zo koma ba film qui to koma kasi. Donc, c'est ça. Donc, eza pasi kotala ba biloko ya boye. Mboka na biso tokota 2025, to lingi biloko ya boye si là, il faut 2025 akotango aluka elongi nzambe. Mutu azana humanisme, alinga te ba finga mutu na kombo na ye. To mona na mboka oyo. Belle vie. Maniki azo finga sila na kombo belle vie. Ya tuka mibale ote. Oh, Natala, Manike ya lobi na TV Belle vie na bloqué otika obenga ngai. Belle vie ça la numéro Manike te. Mais à cause ça la recherche étant que Manike star a sali recherche a benga pour nous ofinga ndiko. Ngai nga lobango. Nga za na Belle vie na kanga Belle vie photo te. Mais loko ayi ça chaque fois si la za ndiko nanga. Thérèse za ndiko nanga, Gabriel za ndiko nanga. Eza makambu na biso. Ya mona ngai makambu ya Gabi na Belle vie na okota te. Lem soupe na kuta bango na kibondeko wana. Ngana ya na sima.
na kokota ngo te makambo ya Teresa na Belville na kokota ngo tata ba na kobimisa ba secret soki ya Kimpese etali ngati wana ekete etali ngati donc cela veut dire ndeko na biso sila même na nzambe na lola akitaka ye moko biso ke sila trop c'est trop obi ko diffamer mutu atieli yo poison obi keza mabe makasi obi ke ko boma ko sa obi Jerica le la une émission makasi la qui vraiment la vidéo mais c'est pas normal c'est pas gentil c'est pas gentil ko ebi se ko bala mutu ke ba atieli nga poison et puis ba fanatique no ba ye ba tani kombo ya Jerica donc eza pasi ser na biso sila nga nazo bondele te mais nazo loba kaka na makambo nyonso asuka na tapoter a comment so ba film te ngam na bisa bino tala bokanga botala vofani sa vidéo ko kopesa nga raison a kanga pena chaîne asile komani ne komana chaîne d'émission komana chaîne ba kolamba ba atika ne ba film pourtant Belville so beta 200 cas na premier épisode si lo sambrier faut ba fingilo batu faut ba conseiller batu makambo na kombo na yo allez yo na filme on jouer cette tendresse personnage tata moi si na yo on jouer ces miss lolo mama leki na yo on a si biso pena ke oui ti ba finga Belville bazala kananga ngala za kana Belville soki likambo za na obenga mais na yo beta tolo tolo kwa zuma kwa ke no mona sila akasala ke portrait tala ka sila se mefera tina bango sila kutana na bango na baba cheye boy po azalo na siège ya mbela bango te oui actrice ou asala restaurant le référence ba comédie ba sala restaurant VIP à kitoko Belville azo honorer ba comédie tant to so sesenga na ba restaurant ba ninga mususu to na restaurant na biso ezawa na rompo ki pwanza Belville TV ezawa na uteko kolia na parti ce que tendance à refinga Belville si la zana na cabine téléphonique soto bito kota babiloko yo tata mobimba ezobela makamwa lokwanga na kolaka na sima ba papa na bino abota tata abota yo ebi age nanga donc ça passe. Voilà, merci beaucoup, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je dis un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui, et je dis un grand merci à la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Lussadi, je sais pourquoi pas, maman Gina Mabiala, mon vieux Serge Vital, les bijoutiers Mokondia, or les solas, or tout qui est là. Serge Vita, les bijoutiers, voilà, papa Kouloutout, comme déjà la souka, sur la mission, en tout cas, mon nazaki trop brutal, nazaki trop arrogant, pour supporter nga parce que nga nazana nga mulu bangala. Dans la vérité, la boyara awe vimba ndenge ya Gabia Zuluba. Oui, nga na boyara awe vimba. To consommer belle vie kandi, leçon morale les awana, to qui n'est pas na kanista. Je crois bien film à Sikezoya à Taya et Uta aussi là déjà film la bino na Kanista tout est la film à Sika et puis tout consommer toujours belle vie kandi famille bota pas de distraction bako ka goût parce que belle vie ça ba goût donc ba mote belé na ba merveille na ba tout bolandi biso nzamba lola ba ndeko nyonso bolinga na cinéma congolais bobonde la pour na belle vie kandi bobonde la pour aser na biso sila a changé 2025 a kontango na image mosusu et osala bien ba mitema bato ezoki na kombo sila makasi mitema bato etangisi makila na kombo sila makasi soki bato bazoboya kolobela ye ngana kolobela en face comme ça ser na ngaloka ya nzambe nokaki mutu mwa alobaki awa sila bengiye akomeli verset biblique si c'est réellement mutu atanga la Bible à cause de l'image où nous avons voté. Baye baranzete na mbuma nango. Donc bambote bele na papa Jaboud Mayembo côté ma maman Anas, mamie Tadina de Belgique. Gina Mabiala partagez toujours Fortina, ngana Fortina vrai chéri, partagez maman Fifi Maputa depuis États-Unis, sans oublier Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Mon Monene va film ma belle vie kandi, sans oublier maman Esther Wanito depuis Égypte, il y a l'ingana le babongo, il y a pour na belle vie kandi ou rien. En tout cas, merci Nabino Tubolandi biso, Kimi Anzambe, eza Nabino menalobi boy. Batu tout botine la ramis le lombo. Batu tout botine la tendresse mbo. Batu tout botine la yago lambo. Bana Nabino na classe ba nous aka maelete pour bino encourager ma finga. Merci beaucoup.
Papa, Voilà, merci beaucoup à tout le monde. À la présentation, c'était bien votre humble présentatrice, Siana la Cléopâtre. Mon asuka la solution autrement dit Jeff. Et en fait, il y a Ezaki Bongo, papa, pour tu as famille, Botana, la caméra, tout ça qui bon exode qui est bien des moutasales qui est bliline et comme qui toko na katiaba et tando qui a bien restez toujours branchés, c'est récimenté pour les scotcher sur notre chaîne G Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.